Bande kotoza na kati ya Congolais awa Congolais ndeka bomoni o tu bango tu ba Congolais ba oyo bauti Congo ba ekoluka ba vina bango kwa ndeko na ngai omoni ndenge ni makambo Congo pina bon makambo Congo pina ne dotela ngo tozana na moment observation mais tout le monde a espoir exacté parce que tout le monde a les mêmes régimes oyo totelemela ki biso ba Congolais nyonso de partout voilà voir même ba Congolais baza na Europe ba Congolais baza na Afrique ba Congolais baza na Océanie tout le monde a que notre régime wana façon ba gérer mboka pendant 18 ans les allez régime auto que maintenir bango sous na pouvoir te ba diriger à ta poste moko ya gouvernement Congo voilà bon ndeko nanga na kati na toyebi ke no Kabila a dirigé tokolo baka pendant 20 ans sikoyo ndeni ozomona makambo FCC na FCC cash est-ce que tu sais qu'il y a quoi s'en sortir pena bon FCC cash pour la biso ne dozo observer makambo onenge kindi tout le monde a tu sais qu'il y a quoi s'en sortir parce que ndenge tout le monde a musika parce que biso dozala wana sur terrain même na ba élection na gene Congo yo voter parce que la carte électeur bien qu'il n'a pas na moula na gene Congo yo voter donc tout le monde a dit dans toutes les provinces il y a RDC Félix déjà dans qui na a perdu déjà crédibilité par les Congolais à partir il y a retrait na ya signature na la Mouka voilà alors tous les peuples congolais ba faire confiance à la Mouka parce que à mon avis la Mouka est ressemblant et rassemblement il y a des patriotes congolais au bazar a besoin de changement mais tant que Félix a se retiré na rassemblement na la Mouka a perdu déjà crédibilité na confiance bien que IDPS c'est parti moi monene le peuple nyonso soit bayaki Félix alors tant que bayo ke ne makambo eleka ki to comprendre que non Félix sur le terrain dans l'élection azwaki te na parce que na négociation baleka na négociation na Kabila de façon que a maintenir Kabila seulement que non yaza na poste ya président de la République parce aluka moyen moko boye a répondre na ba rêve na yaza la nango soit akoma millionnaire le roi batu misusu mais oui millionnaire asomba avion asomba ba village on bon biso to fandi na poto to yebi Félix Tshisekedi azaki vendeur de pizza bon voilà Antoine Tshisekedi wana Chilombo mais lelo to monie na mutu ya mboka et azo rendre ba hommage et pas ya président oyo azo koma bakasaye na zasi boyebi ngoti bakamona sapu bakasaye bazo kufa mais Tshisekedi azo rendre ba hommage azo kendene Uganda azo kendene kutu koyamba Paul Kagame ba o bazo piye mboka bino en tant que bakasaye biso tout ba Congolais est-ce que Félix Tshisekedi aza collabo bi aza collabo ti donc Félix Tshisekedi désolé que ça mis sur votre que non Félix Tshisekedi c'est un collabo voire même interview au Takio ça en France 24 un journaliste français na ba est-ce que Félix tu es comme président pleinement na landango donc monde entier va comprendre que non aza président pleinement et c'est qu'il y a un intérêt na personnel voilà pas bien président de la République à maintenir toujours régime wana oyo azoki biso ba Congolais tu wana pota ya régime wana tu wana ba pota na mitema ya makasi ya makasi 2018 oyo tozalaki déterminé que non faut faire partir régime wana mais dommage Félix azui à maintenir sous bato wana pouvoir donc afin de Kabila avait perdu les souvenirs donc APC ba beki quoi APC ba beki mais le Kabila comment on sait c'est que mission accomplie oui accomplir mission na bango baona ba Rwanda na ba Paul Kagame banani ba tout ça comment possible Félix azalaki komi divisé na mboka ata na lipanda na biso ba luba o ba sera IDPS donc moyen biso moto kana exactement comme ba débat donc ba kamoli biso OK pour ça même moral tribalisme yé donc tribalisme même makasi na sens que non mutali wa mwana Félix mais le pays le Congo c'est notre pays nous avons conscientisé tous les Congolais de partout bande ko bozona donc ba membre ya Obako na kati ya Luanda toza na Luanda oyo bana Luanda do ba bima ba uti Congo ba yeko luka pona souci ya mboka yango bozomona te chaque mutu azoloba ni tokoloba kutoka azoloba souci na ye do azopesa lokoloba non bon ngai na loba banda régime wana vota probablement toza pena desi na sens ne puisque biso bato oyo biso tolingi bango te mais bango bazwi bazongisi bango kaka na pouvoir souffrance tout oyo biso tozoleka nango na mboka libanda na kati ya Luanda esala biso bien te susi na biso ezali basala gouvernement ya malamu puisque biso mpe toza na susi tozonga na mboka
wana tuso ozonga na mboka tozosufitana na mboka libala nde toza na courage mene ya kovanda na bamboka bato te tolingi ke atake bakolo idéologie pouvoir ezala ya ndenge moko ya malamu oyo biso peple tokonsidere yango mais awa biso na baluba bakotisi tribalisme ya kosakana te na kati ya Rwanda nga aza moluba te nga mama na nga moluba mais ofa na nga moluba te pa na nga mongala mais likambo ya minute eza boye eza likambo ya baluba te Félix Tshisekedi ce n'est pas tous les moluba aza derrière Félix non tous les moluba nyonso azosibir même sort na bakongolais nyonso donc ndenge eza boye message na nga ya suka message na nga ya suka eza mpona bakongolais tout de partout toyebake non la lutte continue bitumba na esili te mboka na biso po torécupérer yango toujours bien que Félix akomi président de la République Félix n'est pas président de la République mpona Congo Félix aza président moko bazana mpona koprotéger bajouer stratégie moko boye mpo baluka bacompliquer sous situation ya peuple congolais alors congolais de partout tozala toujours motivé tobunda toujours mpona torécupérer mboka na biso donc na minute oyo lutte continue tous les congolais de partout po koluka kobunda mpona toluka torécupérer intégrité nationale na biso donc légitimité na biso pardon alors oyo nyonso toeleki biso te tomoni toobserve tozotala nyonso ndenge ezokende bon biso toya bapoliticien te toobserve tozotalela bango na mosika mais tozala toujours a contact na baopposant na biso oyo baza na mode ordre na bango baopesa ke non tosala boye tosala po tosala yango mpo toluka toéchoue bato oyo na complot na bango contre mboka na biso eza complot tozoloba beconcerné par candidat na biso oyo aza élu Martin Fayulu kolo idéologie kolo pouvoir oyo babotola tozosenga na ye atake aza leader ya biso ya population na ye mpe leader ya baopposant nyonso tozosenga na Martin Fayulu akontinue liti wana oyo azali kosala bon ata lelo te biso tu towana nsima na ye mais ngo pena ya koloba eza te pisi ya idéologie siko awa toza wapi na marché oyo est-ce que boyebi signification congolaise voilà omoni congolaise na 1972 R Sima Untoko R nani Robert Orden a raté guerre Sima Untoko les places akomelaka nanu awa Mobutu apesa ye kombi Sima Untoko ya prophète wana donc R aya na 72 awa R akoma bashunga ndenge babengaka bato ke balanga mbala moko banome place oyo congolais c'est bien bakongolais baye yango bapesa quartier oyo kombo ya bakongolais ale bino mpe bozoteka wa donc coïncide kaka mpe bakongolais kondeko na ngai dernier mot est-ce que Félix Tshisekedi akoki kodessoudre te Félix Tshisekedi c'est notre frère. FCC wana. Félix Tshisekedi c'est notre frère mais Félix Tshisekedi nenga zana azalo kwa mutu moko boye. Batie eloko moko boye na nzoto. Pona atrahir mboka na ye mais azala nationaliste, azala congolais. La minute baloza na point de penalty, c'est lui qui va marquer. La minute les aboye. To glisser qui la victoire, moi to glisser un changement, mais il n'est pas encore trop tard. Nenga na zomo na selon la finale, il n'est pas encore trop tard parce que Félix c'est un Congolais. Ayebi babitumba o babundaki ensemble na baninga, autaki na opposition, amonaki ba pasi oyo to monaki ensemble na ye. Mais pouvoir eko ça a été tout est vanité. Bambongo wana bamituka banini esala eloko te mais fa lukaza abima héros. Sera bimi héros même les lokufi. Même les lokufi nous avons un jour à récompenser yo. On a oyo saladi parce que le corps meurt mais l'âme ne meurt jamais. Amwana zama récompenser moi un jour. Donc zala congolais pour sauver Mboka. Point de pénalty c'est toi qui vas marquer. Marquer biko banga bato te. Kabila c'est un Rwandais auta Rwanda c'est Tanzanie au monde nengaya. Donc la bote bambula. Laï banini bablo mo beku matro maya obeleza te. Biso pena ba congolais bando na biso. Tona posa tozonga mboka. Jamais tozala libanda boye. Ata na libanda to ba congolais bazo asala valeur te. Ko mboka na biso mo ebonga te ko kozonga te. C'est-à-dire biso pe foto mona mboka na biso comme stable. Tata ozonga mboka to s'investir na mboka. Tota maele tota ngime ala ba mboka tata ba wenze boye donc to vivre bien te. Voilà donc bande ko na ngai biso ba membre ya Obako tozaka na cadre qui cherche
kolukaluka bainformation kotalisa bandeko na biso ya bacongolais quoi voilà donc oyo nyonso tozomona souffrance au Congo eza na ngita au Congo eza na baminere au Congo eza na boyetala oyo nyonso bacongolais bango oyo bozomona oyo bacongolais donc eza pasi donc ndeko na ngai naza si toza ensemble mpe ka tolobaka luta continua à Victoria